Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Ngouya. Parce que Karine est trop jeune. Karine a 34 ans. Et puis à Karine a moins 86. Elle est trop jeune. Tant on vu une photo d'un espoir, il y en a dit pourquoi pas le lopé Karine me compte ça foyer naï. Donc le bon temps internet, Marie-Laure va créer moi Siwana. Oh attendez membre de famille na ba. Va créer tout ce qu'on aime sur muscle, wala za kindoki. Mutu jamais ko uta kimbate ka yebi ota bo kilo malade. C'est impossible. Ça mutu mo za na pembe. Oh. Yo mona ngote même moi si no moko a fait le paiement. Yo mona Marie-Laure na forme na mobile yo ko zo moi si le ko Marie-Laure tient na ndako. Mais chaque jour on me met le kopati, le ko maman Gambela. Yo moi ça dans Canada na forme moi normalité. Marie-Laure non azaka chel. Yo kasi baloba ngo so muninga bali sepela. Mais so yo ozo bala te comme il a jamais ménopause. Muninga zo bala. O sepela te. Batamité mabe basé belé. Ils ont passé. Basé belé. Muto abokeli le kechumba subataka tout autour na. Ça fait. Eza muta na moi ça pembe. Muta mukuse na moi ça pembe. Ne banani wa. Bato abokeli le kechumba su. Oh nyoso Karine obika ta ne fimo hypocrite. Abimisaka mibali nyoso na kati internet. Mais cette fois-ci ezaki eloko mo ya sérieux. Mais tellement Karine me compte que via Bastar a joué exposé moi la mobile à Batou Tigre. Moi ce qu'on a ni pour ni contre. Mais alors parce que vérité beau solo. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Ngouya. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Ngouya. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Matika Songo. On a bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato kete ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Émission Loba Vérité et Bandi, bana monde entier, bonjour, bonsoir, ça dépend à héros bonsoir. Émission Oyo, Jerry Kometox Nabino, 207 de la presse, votre humble serviteur, Mobile Litutu ya Moumana Solo. Oyo Sarabino toujours, pour faire sa confiance, Nakosa Labino Mosala Oyo, le loyo comme ça biso bateau. Mosala le ngola biso pa para et comme ça biso chez biso. Et comme ça biso batata ezali mosala oyo toza obligé à informer bino kopesa bino makambo ezoleka na République démocratique du Congo et puis na Kinshasa. Merci beaucoup à Koko Dema na image, merci beaucoup na babonné nous surtout ya Matika Songo TV. Boka moite na bisa bino à chaque fois. Papa na biso molakisi, papa na nga molakisi. Akufa tika lupangu te. Soki bomoni gérer na chaîne, c'est que akolukela bana na ye, akolukela pe baleki na ye. Donc bon, pesa vraiment chaîne en confiance, Matika Songo télévision. Et puis, mbote monene na yemoko Matika Songo et l'onga bébé, l'enzulukable, moto akata na raté, assis a raté. Yo mona moi sozo lingo sala campagne mabe pour na Matika Songo. Okokisi ata inane na internet té. Lelo nazana honneur makasi ya koyamba. Confrère na ngai Peggy Titan, alobaka bien, asololaka bien. Nazaka na confiance de makasi ata batidie na télévision nini. Akosala kaka mosala oyo tosolane nanu makambo ezoleka na chronique, makambo ezoleka na musique et puis makambo ezoleka mwa moke tout autour ya Congolais ya diaspora na ya Kinshasa. Et puis tosolola nanu est-ce que Karine Mokonzi atasala bato mabe ata boma mutu est-ce que lelo libala na faut tout le monde kaka baboya libala en esala est-ce que yé pas za munoko moko na bandeko na biso musu bakobundisa Karine Mokonzi
Nasolo ba déjà bonjour na Peggy Titan. Bonjour Venapso à Bogar, Jerry Kobetox. Bonjour na Matika Songo. Bonjour na Coco Dema. Bonjour na Bachar Internet. Nous sommes à la Nabiso. Mikolo ba benga Black Panther le Boïka parce que na mona baté belé ba sala moi ba j'ai ba mo luka ba copier ngai. Donc merci beaucoup. Merci à na Matika Songo ko lo baté. So tali ba émission na beta awa donc ngana raté. Donc ba benga nazaka lokola Matika Songo na nzulu câble. Ngabe na nzulu kakate na matakate na kitakate nazaka na katikati. Donc biso na internet tozaka na milieu tozolanda bave na soa Matika Songo. Donc merci pour l'invitation na yo. Yo za grand frère nanga na benga ko Kofi Olomide na biso ya internet vient na biso Bogar. Vient na biso Bogar, vient na biso Litutu. Donc ya Jerry Kobetox. Merci pour l'invitation na to sola nyoso o sengito sola nga Peggy Titan na zanga. Mais émission nga comment ngo loba vérité. Est-ce que vous promettre bateau ba hôtel la biso ki loba vérité? Bien sûr que oui, nga loba ka vérité. So tali mikolo, tala na ba tala mikolo, taka kutu na kimi na yo fa ne pas Matika Songo parce que batu ba appelle leki. So ta mikolo na auto betelo mo na gauche power mais dégâts. Na auto style le romo boya ba yamba nga na chaîne na Jazz Kavou lobi ke nga si la raté. Donc so ki ga émission karabu so boya minga ke bat ba sepelaka. Donc nazana na pona bango. Voilà, tant que tu comme ya Jazz Kavou na pese ba mbote belé parce que na monaki akene ko compatir na Kofi Olomide. Oh na monaki bo kangane photo tanga bengi sa biso Kofi Olomide ve na biso Bogar. Non na monaki na répétition na invité ki biso na bino na moni o kanga pena photo we via yé. Obi sala ki ngai yo mono ne sala ki ondengini. Non, d'abord moni Moussalo moi je fais 2 ans. Nga Matika Songo yebi nga na envia ba grand trop. Nga mutazwa nga d'abord abisinga petit nanga Peggy Titan olobara bien parce que ngai vena nga Jerry na yeba teke un jour dans ça combo. La 3e année dans Ekoka 2020 voilà. Le 26 novembre. Mais on bimisa ke longimo ni ba internet ka état donc na sala succès moko fou. Donc ça veut dire que na yeba teke talaka papa chira selanga vidéo abaksana na komone na suka Peggy Titan Salvatore. Donc nga ba te belé batala ngai parce que ba mona ke makamona lobaka na kenaka ba jar moko bonde bato ba koyaka oloba véritablement politique. Maintenant on a un chroniqueur culturel. Mais politique pe na kota langa. Mais na yebana trop na mamba délire na makambo telle musique ne na yebana kati internet. Donc ça veut dire que Kofi Olomide a légende, aza papa, alinga nga touro abanda depuis kala déjà kota langa. Moi ça mon pichu, azaka mystique. Takari mokonzi. Mais pichu, dara isa Karim mokonzi. Quand nous avons témoignage à vie na yalobi tina za na poto boya grâce à Titan atanga batute atanga na atanga ngai atanga ngamo tanga pesa témoignage ya vie na ya bakomba bozaki belé alobi te yalobi tina za na poto lelo na ko pesa merci c'est Peggy Titan parce que nazaki ngamo na esprit que na ko matina ba Paris ngam na fortifier kai donc ngala lobango pété ya Jerry tout ça no ba émission na lobango te mekari na lobi on ça veut dire que a qui reconnaissante na envers o ngana ça on a lobango ata le on se retrouver na kim mais déjà si na Karim Mokonza loba bongo ça veut dire que na mona kenzela ngé pour le vouloir ou pas bena Matika Songo aloba ke yoza soso pembe vouloir ou pas ve moi ba te belé na ba sala ba émission awa au sali 50 000 vies mais poto yebi oté pourquoi de ma na loba au sali 50 000 vies. Au moins on est danger mais poto za na komboté wana ba benga ba sosolo wana oza na komboté o mo ke nga joindre internet mais wana komboté faut za na kombo et clochaka promo zo sonner o ata mwana muke na palabi maman non j'aime les tontons là Titan il parle très bien alors que on comprend ve maman muta le bébé et ça la ndenge nini so va na télévision pour dernièrement na mona pe ba finga fingo trop Peggy Titan ke voyage à nini ayena en lokoté ba refoulé et ça la ndenge so va ni dans télé bo moni ba finga non c'est ça la regrettera que pas contre la musalo te na regrettera te c'est ça la force au moni balobara na vie so ba tanga communauté ba critiquer tu es pas un homme vous avez quoi mutu mo ba ciao kate yobi musana biso eza buzz eza delire eza insulte il faut quoi assumer yango ba artiste musicien ba président de la République kutu ba finga bango ta artiste le roi fali pour pas o aleki ngai afinga ma du jour au jour na réseaux sociaux aleki ga yo ozo comprendre te na pese exemple aleki ba te belé aleki na ngana maramu tout ya vie peut droit de naissance ezalaka même na âge ozo comprendre ba finga que président de la République président Fachi afinga ma fort bon ngai Peggy Titan kaka simple mutu et ça na ngoyo rien et ça na ngelo côté pourtant pesa ma makasi pe et pesa nga force parce que ti lelo et pesa nga force ba benga nga ba yamba nga msu muto oyo finginga msu taba yo zo atete o sala analyse moko autant pas donc ezama ta na bisa vient nga Jerry Kobetox o meta to zakana ba Karine to zakana ba Gel show na pesi maman la gaga mbote tant na yaka
esprit liboso nazala nango na bitenga kombo fo yebana et bon point notanga Karine Jaël Choba boza ke bele tanga pa ndeko te ba Cynthia Wadol leke chupanda tozala na bango ozo comprendre oh leke chup pourquoi pas tango mawana nango mikolo na ina mawana misa mai na misu na bipona nini bino ba kongole bo motema mabe bolinga muta matanzete tango na baki muta bokeli leke chumba subataka tout autour na eza muta na mwasi ya pembe muta mukuse na mwasi ya pembe nde bananywa bato bokeli leke chumba suti koko de mabata mikuse na mwasi ya pembe omani mukolo leke chosaka village panda asaka miso leka pa kempiana aloba yango moka lekibo alobi ah namoni mboko pona zela nga sempa na mutaketo te so de mutaketo ngana leke chuko wa mwa guerre froide mengena yate na lata pepe na lata kitoko na lata gonda pepe namona muta mukuso na oloba atali boka leke chuko na koma ite wanga na termina mombaya atala bi place auto akoni eza ni kabinda abi place auto za lupongo nonu $500 ya mukie pona no futela ngo to tena bloka sombi leke chuko mbongo nyoso kaka pire camarade ne mo ne soka internet camarade mon chroniqueuse muta théâtre te muta mukuse na mwasi ya pembe nzambe pesa inspiration na yeba eko na bisa yo après un mois raso 3 semaines leke chuna mbasa zolela na bisa na oka mutema pasi mais tout musuba lobi eza buzz eza buzz ko confirmer biso eza eloko wana ba beti leke chuna raté parce qu'il y a beloko te eza jalousie omoni ngai nazaki na Russie na tuna maladie à gonflement eza maladie mo spirituelle omoni leke tala to sala ba buzz mais to ko sala buzz na liwa te parce que wana eza liwa bato bazo ba ke leke chuna sala buzz non omoni pe quelque part ya Jéri to za distraite distraction eza na internet exact oso makita versage on est pas culture na biso africaine obi ke solo kabondoke ezali yo kasi ya Jéri ndenge ozalanga boye so misi $1000 boye na poche un msuko kodema kosepela nango un msuko azali na la amone ngo normal mais nga mtu peki tilo so azwanga na pasi nakoma betelo ba calcul nakotina pe bato pe ba crime kala moteur mabe ba epele ngoni baboto lyo mbongo est-ce que c'est important pe ko boakela mutu maladi to ba crime est-ce que ça peut important pe na ndeko no congolais mais lelo déjà tant to vivre bolingo ezate biso na biso to fingana ba chroniqueuse na ba chroniqueur ba finga ba musicien ozomona ke diable a régné en place à wana à profiter ba tout ça bazomona tala ba émission na sali niveau ba féliciter ba limite ngana les questions on se parle pas les questions avec émission ba ken per lobby yango nzamba osala bango boye neti moi na peki titana monaki ayaki azosala kuta boye mais j'étais le premier personne ya ko défendre na l'axi ba tukena muta kento te parce que moi je fais avec les tout c'est mon frère velanga atato solo la raté mais jamais na ko mona ke papa na kufi ngana sali feti moi je peux jamais le faire mais les lots de internet so à solo la Jéri Kobetox papa na ko kufa il peut même te critiquer mais moi je vais pas le faire Mouto dans mon thème, Mouto vraiment un humain peut jamais faire ça. Yo ni mi kele ketu obokele ni, o kele ketu misi. Na pesa sko ba témoignage a pesi. Alobi ke azaka manike. Yo ba kango, le ketu azaka le ketu, o moni lelo vieux to ça ba se kabiso. Mais lobby par exemple ko kutana mutu moko boazunga pe atinga mtu directeur à cabinet. Vie peut changer. Le ketu oui, le ketu a outil dans le néant. A boy ko la même parce que musu ba comment tirer la grand frère na ngazanga na makamba danger na za pembe na mais hier c'est créé et là ko ezanga bato ngaso na biso famille na nga gérer au kamwa mais na za na internet so na biso na nga mo na Kishasa ba ndeko na nga nyonso o ba titan na za moko so na tengelo même na combattre so na tengelo même combat papa na nga au kamwa lo ba ke titan pourquoi papa na nga poussa nga parce que ayebi que je fais les études pour ça na salengo les vraiment que na fanda kana biso ba jeune bandal na tchaka ba swag naza capable naza responsable naza capable pe na lingi moi sabi que titan moi 20 moi 30 ans ate basi ba luka trop je suis encouragé na boy que na fanda na croiser le bras na zela mbonga tata nga mais nazo exercer loko nga na sali voilà en tout cas la moni ozolo bela mama muté mabe to kotana nous en tout cas les questions na mona ba photo na batamité mabe bazé belé eza passe basé belé tant même soke muta mukuse na muta pembe ozo comprendre te au moins tout la ngani balobi au moins le malheur ne vient pas seul au moins tout la ngani mutu jamais ko uta kimbate ka yebi ota bwa kilo malade c'est impossible zaka mutu boza na pembe oh yo mona ngote même moi sino moko a fait le pe mabe si alors les mutu mabe ozo telemela Karine Mokonzi ngana uto sa émission na bi
Karine azana mabena yo yebi tozaka na yo. Ezali pela bilo mususu Karine azali mabena telemeli. Mais dossier ya Liban les dossier moko très sensible. Rêve ya mwana mwasi fa bala. Comment le lot tout le monde bako bimisa Karine démon, bako bimisa Karine on dira bon mutu na internet pour Libala ya Karine sala makakati. Pegiti. Pour tes ya Karine, omoni na baton o nyoso Karine obika dans film hypocrite. Abimisa mibali nyoso na kati internet. Mais cette fois-ci ezaki eloko mo ya sérieux. Mais tellement Karine me compte que via Bastar a joué exposé moi la mobile à Batou Tigre. Moi ce qu'on a ni pour ni contre. Na lo basiko vérité bo solo. Parce que faut y ba internet non kindo kezali. Biso no ki ça. Kindo internet. Kindo kezali. O moni tout na nini? Donc chérie, ngale na conseil na koko de ma pardon. Na sengi pardon. Mais encore limbi sapenga. Mais aime so tkalika na moi eloko moko bo. O moni bo solo la na ye. O moni lelo Karine balobaki Karine na sali batu mabe trop mais la minute so Karine a peine obligé à ça la foyer na ye parce que a fingama trop a obligé mais le homme on appelle bana parce que na botité voilà c'est obligatoire mutu nyoso yo na mito dans foyer oto lo ba ah kuto lo ba ku mama bana classe c'est ça la responsabilité Karine siko comme na temps oyo il faut ça la makambo wana mais noir molili et yé balobi ah non parce que yé bango na mito so Karine salika mariage dégâts parce que Karine a film moko ya option avec moi lumière, vous comprenez. Mais ce que tellement avec lycée, tant que bande ko sala makambo wana batusu batikala nango malgré que alongwa parce que moni entourage à Karine même ba maman autorité moni distraction na vie ezaki bien. So Karine a monaki que parce que balobango même na français, on se marie pas parce qu'on est beau, parce qu'on a l'argent, on se marie parce qu'on a trouvé. So Karine a monaki que notre tigre va commencer une étape à mariage, il fallait distraction ça. Donc pour il fallait même ma papa faire na TV. Venga zo flèche. Na Russie. Ya Kinshasa bwa Russie. Na zo bwa mutamoni ngaka na kituna aéroport. Kwa vie alinga balinga tenga na résident na Russie. Na beti Russie 3 fois. Karine a fait des choses. So kashimani. O ko pa de. Eza biloko moko boye. Karine lelo amitsama ina mutambu ye moko. Il fallait Karine azala sage. Veto créer ba buzz. Maintenant les hommes en ma vie privée. Tu vas savoir comment gérer ça. Nanina tout le monde. Nengoza lelo. Et là au mari leur sali. Pegiti ta oyambi belle sœur. Ya Karine moko d'émission. Pour le bama B, ya ndeko na chroniqueuse. Est-ce que vous ça là? Marie leur yemo baba la été. Yo mona Marie leur na forme na mobile yo ko oza mwasi le ko Marie leur tient na ndako. Mais chaque jour on nomele le kopati le ko maman Gambelati. Yo mona moi ça dans Canada na forme moi normalité. Marie leur non azaka chel. Tu vois si baloba ngo so muninga bali sepela mais so yo ozobala te comme il a âge à ménopause muninga ozobala on sepela te parce que Karine est trop jeune. Karine a 34 ans et puis abotati ba boulande Karine a moi 86 elle est trop jeune. Tant on vu une photo d'un espoir il y en a dit pourquoi pas le lope Karine mokonza sa foyer na donc le bote la internet Marie-Laure va créer moi si wana o atale maman ba famille na ba ba créer tout ce qu'on aime ça moi ce que wana za kindo kit. Ouais, c'est normal. Internet. Donc, ça, dans ma famille, on va pas finir. Marie-Laure a dit que pesados. C'est pesados. Bar moi dans Kitambo. Alors, Chel, 20 € non, yemo bakanga kindoki. Na ba Congo. T'as papa 67 ans le bêtise. Ana ba koko so ki 17. Na ku yango kamusanga. Est-ce que bino ba nabi ke yoza mu Congo? Est-ce que ba Congo? Tenga na muluba. Ah, oza muluba. Na bi to rappel ba Congo. Est-ce que ba Congo bazaka babenga ba banel. Ba Congo bazalaka. Bataluzitu. Voilà. Oh mukongo zo mpesa respect. Oh mukongo lokwa zoro mabiela na yeba kati soki mukongo wapi soki ya kosondiata soki ya wapi papa mukolo na société ka mito ko sa sepanta olobaka bêtise na munoko na o vient na biso boga ave bazanda na boga. Wana boga mutu libandi suko kanga awa. Oba batu msuba ke na poto ya to linga to fana biso nena moni masala nga kokode ma marié. Poto te Kinshasa. Parce que batu msuba mona ronde tala ya ve nga mindele basenga nga mbongo na mona ba congolais bela ko kozonga Kinshasa te passe leke abanga soni mwazo ba jeune ba se retrouver ba loko ba tata mukolo loko ba zero mabela mona mutu tata mukolo ba kanisa suki onde ngomba Sinai est-ce mona tata 67 ans ko sala makamba bongo ata ba américain donc Marie-Laure mwaka asali mabe même ba Marie-Laure wana autana wapi chroniqueuse nga mona Betika. Oh, Marie-Laure, c'est pas une chroniqueuse. Avec chroniqueuse, c'est une communauté congolaise. Et ça, la communauté, je site créer. Quand on a la différence dans la vie.
Il y a le désordre. Il y a l'impolitesse. Congolais comme ça fait Facebook et baby. Na soni na bana lelo mo na bana lelo ayebi déjà que li oyo eza oyo. Pour la ligne internet. Ya mais chérie, ngai moko na boye te na nga journaliste. Mais ça ma mususu na classe na tanga na ko pono sango boyete. Oui oui. Moi na tata moko ko zoro mabiala halo bane ma li compléter là. Halo ba pena. Halo ba mo les. Mais ça 17 coco. Oh azara 17 coco. Halo 17 coco. 17 coco, ma petit-fils. Avec une soirée qui chasse ça, Abimaka a 5 000 francs de transport. Oh, bah, bête à matin à Gloire, na fête à Gloire Langi. Ah, là, espace, c'est 5 000. Papa, moi, qui zing, papa, moi, Zoba, expliquer, l'immissaire, parce que ma mission doit se respecter. Internet est glissé. Voilà. C'est pas bien. C'est culture, même chose que nous. On dit que le YouTube est comme une traduction. Pour la mission que vous zoboto ça. Oui, comment on a ça, ma bébé, bah, on couvre na babé ni kuna, bah, on doit faire le bah, on cata bah, t'as le lot, ma taxi jaune. Bande qu'on a biso le lot, bah, auto violé, bah, misu, bah, sali, bah, ma bé. Bah, diaspora peut bino, bah, zakuna. Pas de bon faire, bah, émission bon te pour nambo. Bino zaka, ce qui a me faire, ok, Karim Mokon Zabali, boyembango. Ok, Karim Mokon Zakobala te. Ok, le comment abuzoba. Ok, afin tout a fini maman qu'on fait le midi. Mais bah, bloco c'est important pour la valeur na biso, on ne parle pas. Il y a un autre bah ben Fabrice Maestro merci. Bah chroni fouati. Voilà, merci beaucoup. Bah chroni fouati. Bah baby si vraiment, bah baby si internet. Pour na ngakutwa, nakuta un inspecteur dit que lequel a dit quand même que ba occuper biso. Ba occuper biso. Ah, batala nanu de vrais chroniqueurs. Voilà. De vrais journalistes. Voilà. Parce que boulou que coach image en que zo beba. Mais de l'autre côté, moi si moi la tente tabou, ma belle épaule. C'est quoi en fait? C'est culture nabiso. Image de femme congolaise. Avenir il y a voilà, Kokodema, à ce signalé, c'est comme une souka, question dans la souka. Petit tita, on le verra bien. La caméra, on va sincère. Est-ce que les deux sont importants? Chroniqueur, il y a un Congo, on a musicien et affinga musicien. D'abord, il y a un manque à respect. Il faut que même si tu as droit de naître César. Au moins, tu peux passer accès. Na ba chroniqueuse surtout quand on a ba chroniqueur parce que tu as ba chroniqueuse ngai peki tino ko ya mtu to ami balé au monika ya za 4 ça veut dire 1 2 3 4 ya za 4 au bon sani de voix na yo que aux star yo bien te petite yo no lobby petit tema za makangu na yo odoka pas ozier bosser l'émission après wana na habité son neni bosolaka lelo ba retomber yango si la plupart artistes musiciens ba zo ka ba bloka bongo parce que respect dans la réciproque. Il y a des gens qui ont fait respect, on a fait son respect. Donc, les musiciens vont finir avec le lot de ça. Parce que jamais mon tourné tingala za bona ko jamais audace na temi bona no finira koko de mabu. Et ça insensé. Ça veut dire même chose dans ba camarade totalement de une vérité. Parce que yebango lelo mutu loko la Kofi Olomide na Rafin Tumba to la même génération na ngai na roza la âge mona bana Kofi maintenant on a Rafin Tumba bazora ba audace ba kenabo parce que après là bazara ba makanga musicien oh bien sûr lelo ba artiste musicien na biso lelo faut ba yeba ke to za 4e pouvoir mara faut dans ba limite musa na biso za communiquer ko informer mais lengo wana communiquer ko informer comme communiquer mutakala. Communiquer pour informer, le comme communiquer Moutakala. Oui. On vit que la lélia on m'a bien. Voilà, le logo la mis à la Taylor. À sali vidéo moi finga fait rigolo. La telle on a léli. Mais tout ça, on avait vécu ça avec Gloire Langi et après tant que Gloire Langi m'a comment que belé à l'obaki abimaina na fait rigola au moins que mam tout na zolo bango ils na kati bango mo ba leader bazo ko regarder bonté parce que biso toza ba chroniqueur culturel ba chroniqueur musical devant biso ton approcher artiste et ça pour nani il y a pour diffuser information mais comme on a ce bolongo na makoyo ki un chroniqueur bon mo so na mo ya kati senga ité après on a internet régler saison ba ko lo babou bango mo ba za salir bazo salir image ba leader presque ne parce que so mi da fingi faire dans le roi fingi fali a fingi batunios to zo mo na ngo lelo
eza nango ndenge makambo ezoleka na ya géri kokamwa te baartiste musicien il faut apprendre bango bayeba sikoyo nécessité ya biso vrai chroniqueur ke na ye vraiment boye naza besoin te ke non non na ye vie privée na yango moni vie privée na bango pe yango ima na internet bana ba bimisa ngo parce que basalaki communiquer mutakala. Voilà, merci beaucoup Peggy Tita nazaki na honneur vraiment ya koyamba mwana mobali oyo tika aza pena elenge tanga lobaka. En tout cas, nous avons un fan qui a parce qu'il parle très bien. Peggy Tita, tu vas retenir un passage dans l'émission Oyo. Et puis, nous avons un Oyo. Nous avons chaque fois la famille, la famille est en Djika. Mais nous avons un poto belé. Autre ça, la famille. On peut remercier Bango. Mais mon clé, na yo, on peut un passage na yo. Tu vas retenir. D'abord, on a dit que il s'habille et l'ongolaka potité. Donc nous avons besoin tous ensemble. Ensemble, ça veut dire que tous là l'isapimoko et l'ongolaka et sokolaka longité ouais et sokolaka longité. On comprend un petit risque, ça a moins de difficulté. Donc nous avons besoin tous ensemble de combattre anti-valeur au quotidien internet parce que il y a gério au lieu Saraban. Tous les responsables. On a mis sur la poto et comme il y a na poto avant Kabila 50 €, faut attendre comment tu réfléchis. Voilà. Parce que nous c'est pas côté sur la bouzo parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Imagine biso e baby makas. Na boulot on a boulé na ke na retraite. Non non, on va na retraite. Na ke retraite. Ça sur internet l'année prochaine. Nous allons ressortir l'année prochaine vouloir ou pas gérer toza awa. Toza awa na sa maramusu pe à danger. Otiki no micro. Na otika micro. Léon le biso mwana le basa musalo chronique. Moi si nanga kuta leka mbongo internet mahalo ba oza musala te. Est-ce que tu imagines? Ah mais oza musala te. Habité oza musala te. Mais mbongo bona ke na moi là pe moi saka le sekoti na palais, moi ni moi tu va bien ça na palais, moi yango pe mais malobi ke oza musala te. Abi singa oza musala te. Azomona ko somo moko boye. Ça veut elobi belé yango na se préparer déjà en conséquent na yeba eloko ni non sala parce que ngai mona internet ya église tant to ya boto no ba bandeko sala bona yo ya géri il tout wana ba finga ngo fois 10 aga nga ba finga nga li tout ya ba finga nga li tout o bine mari lo mo ka nani ona ani makwaka la sala ka oti yo po sala ka abi géri yo li tout wana to comme ça na ba bord yo quand politesse abi li tout wana e comme Ndambe, non. Tokokate. Merci na yo ya géri. Na sir de komina suka. Vraiment message nga ezeza la bongo bande koto zonga na droiture. Vraiment mutana na biso za to communiquer to informer. To sala mambo o za événementiel marambo bien, to la sa diaspora parce que YouTube ming ba consommer biso za bata poto. Donc bande ko vraiment to mekata ko sala ensemble mikolo ya. To luka na mboka pesa en cric bande ko ba okufa. To kata no mambo na biso parce que pia ka ko misu mikolo na Congo. Doit faire ça pour bata poto. Donc tous à la moi au balo tous à la moi maturité à Bomoto. Président Fachi na bige mbalo a okangela biso même bakulu na internet. Voilà. A okangela biso merci na yo géri, merci na Koko Dema, merci na Laetitia Kouya, merci na Matika Songo, merci na mon vieux Clairbeau Boula mignon garçon de Paris le baby face. Merci na Junior Chamba papa na Just Nathan, merci na grande sœur nanga parce qu'elle bige chambre no ezali kuna na Paris, sœur nanga Karine Kimamba, Boboto Bondeko. Karine Kimamba ngana Bisha moneza de yakuna. Chambre ezali na ba neve na chambre ezali yo kasi ba biso na ba poto to ke na mona na fana na hôtel. Tango ba na mona ba photo na ke pa na biso. Na fana na hôtel te. Na mona na mindele. Pa na biso. Pa na biso ma ke ba leki banani bazali. Ya te ko no mila ba congolais te ngaza maman mila ba blanc. Ngapi na notu na peki te zala ba noir boy, ala ba noir te boy ni kala ni. Te kasi na ke pa na biso résident. Ba ngambasu. Te na banga ngabi loko na simba ngate. La biloko wana soko ye nzambo alola nzambo alikolo azaka puissant koleka même banganga batela na banganga bango moko pegi moi question songi akoko dema na kotaki comme nzambe yo ititi likasa na même rien na 2 ans c'est succès na zaki na batakisi banda okene mais na sala succès ça et le côté et la courage ngaza courage misu makasi te na kosa mama bongo te wana batu misufo au vérifier information merci voilà merci beaucoup Peggy Tita pour na mengo honorenga na za na même place le on nga pe Ashlen aza na katia yele mukoye aza na boutique Ashlen
Voilà. Aza na katia dans famille. Pour ngana na famille partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup bino tout pour la biso na Matika Songo TV. Bon continuer ko s'abonner. Bon moni que Jerry Kobetox na ba analyse na Matika Songo zo sala. Mo pe na ndoza na vandi boye na meki ko tuna moi mituna en collaboration na Kokodema. Ah, vous mariés. Et ça biso kitoko makasi. Tolinga rande boye. Merci beaucoup à Louange Cardinal Matembo en assistance d'ailleurs. Merci beaucoup à Francis Moulouba Cher. Nous avons beaucoup ma PDT ISS à $3 000. Merci beaucoup à Brigitte Savanet. Merci beaucoup à CDJ La Baronne, Maman Mokonzi. Et merci beaucoup à Laetitia Kouya, la naturelle. Et ceux qui nous ont bazongité, Jerry Kobetox, Mobala Litutu, Yambu Manazolo, moi Nasuka Baya Fachi, Nakoye Labino Kaka, numéro Yasika. Bye. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu stars? Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato kete ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good. Bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet